Oza sûr. Naza sûr nga béni te, béni na. Mais na yo kaka ke une fois bazo bengo béni. Oyo kango ouais, o fréquentanga. Isika nazaka mais omona nga te mais nazaka wana. Quand on est dans balcon, on a bonnet archi faux aussi. Non, un genre féminin. Un genre féminin. Qu'est-ce qui prouve le féminisme en toi? J'ai du mamelle. J'ai du vagin. C'est tout. Et ça, on a tia katina yo to obato mukili ba fabrica katina yo. Oh yo za on a tia Zambi. Oui, koleka. Zela nan zela nan. D'après yo, zela. Oyo yo ozali lelo hein. To sola nanu. Kokima ba question na ngate. Oyo ozali lelo. Soki ke lelo mukili komi na suka yo okelo la. Na bien mukili komi na suka ne ba koma bebe suka mteza so kufi l'histoire ne style pas au kenito e batin. Salut chers tous, bienvenue dans Découverte. C'est toujours moi votre humble présentateur de l'émission Découverte, c'est E-News Télévision, Plati, l'intelligence du travail. Na pesimbote na ba fidèle abonné pour la confiance, la fidélité. Au botoko bana kopé sangai wabino na kati E-News Télévision. Et puis je salue l'homme simple, Maman Rose, la patronne. Partout ici ka beaucoup d'amis na pesibino mbote. Na pesibino na muto asuni ngai na za reçu 565 na banda kuna bino grâce à ba image ya kitoko o azopesa na kati ya E-News Télévision Richard RM Madobi mobali ya pembe na pesi mbote. Nako jamais ko banda émission na sans toutefois na saluer Dome Vision ou la fanisi réalisation na montage na kati ya E-News Télévision. Aujourd'hui c'est sa première fois de passer dans Découverte parce que tous na kati ya Découverte ane to découvraka. Alors ils ont malané ya liboso aleka na kati ya Découverte beaucoup découvrir na ko linga ba zwa déjà bilili bisika zwambi na yambi o boyo kaka caresse la chatte. Donc ebele déjà ba ebié mais to ko linga siko to découvrir qui est caresse la chatte. Je pense que on a déjà zali na mupandi na bino bomoni. Bonjour Caresse. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Et c'est moi qui ai émission nanga. On appelle ça un mot dans l'île Pembino. Un mot pour na fidèle abonné news sur E-News Télévision au bazo la nabiso na minute. Ok, bambo tibili na balandia E-News Télévision. Ba oyo bolinga caresse la chatte, bolinga toujours émission na bino ya polele akoye ba qui caresse la chatte. Caresse la chatte azanani, caresse la chatte asala nini. Bambote na bino ebele bo s'abonner bo kota. Na bo santé mon président José Ungo. Bambote belé, ikono ba bonheur. Na pesi mbote na Josepha na France na Paris mon ami ya bomwana tokola na ye et puis mon pasteur église na ngai Gona Kalala mbote na yo caresse la chatte lingi to découvrir na kati ya E-News Télévision. Vrai nom na yo premier zaranani. Non, moi je mamba vrai non nga trop hein. Tout ça na découverte. Donc il faut auto découvrir non? Oh mais au découvert vrai non nga caresse et après on ko baksa la chatte likolo. Vrai non nga caresse après on ko baksa la chatte. Ba parents na yo mutu ba pesa yo kombona to yo moko mutu mi pesa kombona. Oh, est-ce que yo ce mon nom na yimo kwa mi pesa kombo? Quel frère comment nga ba parents nga ba pesa nga caresse la chatte, c'est ça? Siko auto yo ka ke ba benga ka béni ezala nani? Eh nga Benito s'est trompé. Benya mususu nga Benité. Ombosani. On assure. Naza sûr nga Benité, Beni na. Mais na yo kaka ke une fois bazo bengo Beni. Oyo kango ouais, o fréquentanga. Isika nazaka mais omona nga te mais nazaka on.
nena sika balikona ba bonne archifo kosi. Vous avez un jarni. Oh, yo mon jarni. Na yebi ke na mukili tozalaka na ba jar mibale. To kana jar masculin na féminin. So yo za jarni. Non, un genre féminin. Un genre féminin. Qu'est-ce qui prouve le féminisme en toi? J'ai du mamelle. J'ai du vagin. C'est tout. Ozalana ma belle na vagin kaka ndengo wuti koloba yangwana nde ki féminin. Oh parce que moi ça zalana ni o apprécier mon. Yo ndengo zano zali na vagin. Au poignité. Vagin o nzambe muda tsaka kati na yo to o bato dazela to solana. Oyebi ke bato mukili be bakuma ko sala bato. Oyebi. Oyebi ngo. Yo sala de ane. Te question na tonio bato mukili bakuma ko sala bato. Oyebi ngo. Non yebande ni po bon baba nzambe te non yeba bon ndeni bato masala. Ozana vagin kaka ndenge outi koloba na mabele to boyite. Siko eza o nzamba tia kati na yo to o bato mukili ba fabriquer kati na yo. Oh yo za ona wacha. Répondre ngai kokima na question na ngate a ezali ba question nga mituna ya yo. Jo ya mangana émission na yo ndo retourner na question na. Nzambe mtachana sungo na mkuse nzambe mtachana. Bande balanga ini télévision c'est caresse mo découvrir kaka awuti koloba ke o yazana na vangena na bele nzambe mutatia. Est-ce que ça c'est ça ko beto mbatate? Oh a beta ndio mtamasumu. Est-ce que y a na sambela? Na sambela te po ndo kanganga na église. Et vous avez poussé l'église dans la. Tout ça la découverte maman, tu as découvrir qui est Caresse la chatte. Quand ça chatte, oh yo Caresse la chatte un gay, transigeant, na ndenge nanga. Olobela la mo mingi transigeant. Na wuti ko tout question ya genre au répondre ngate maintenant vous parlez des transigeants. Alors fais-nous découvrir c'est quoi les transigeants. OK, transigeant eza na kolobani na terme ya ba médecin ezalaka analphabète. Analphabète to pe transigeant eza moto yo abotami na hormone plus que féminin to pe lettre F abotami na hormone plus que ya bana mibali nde yanwana bimi transigeant. Mais ngana yebi ke yo botama mobali na kombo ya Béni. Siko na yo moko nde mutu odo omisala okoma oyo zali Caresse la chatte. Siko ndenge nini o expliquer makambo uti koloba ezo bala na même pas te solo bi kombo zoloba wana na yebi yango te. Soki oloba pona kombo wana mokile boya yo mokile risque me batala yo te ça et boya yo risque batala yo te yango wana kombo nga ngwana Caresse la chatte to solana ngana yebi koza mobali ata okoloba oyo outi koloba na obotama mobali ne omikomisa PD Caresse la chatte na ligno na yeba okima dépense yo zala na mwana mwasi to nditi yo alokute kandi na toucha mbongo ebele boy na lala liko mbongo o toucha la mbongo ebele parce que omikomisa mwasi po mibali ba pesaka yo menga na yebi ke yo oza obotama mobali okima ko sombela mwasi mafuta ko futela bana minerval to nini to découvrir parce que nous sommes dans découverte. Ozala jamais accoucher dans la polo babongo o ba bengi comme dépense archifaux je touche de l'argent je travaille na simba mbongo na nzaba leki na tang sa classe msu baza université na futelanda na sala nyonso o to etangami comme dépense ko dépense na nzanga on répondre bien mais ozo répondre nga par rapport ya oyo koma mais nga question na ngeza par rapport ya oyo zalaka mais kayango na so na zalate na koma te na zakaboy na zalate na koma te na zakabo sokola na ngando lingo ibanga mais ko kola te malheureusement na ko invité jomsu bisika na botami bisika na koleli ba meki ko expliquer vie à Caresse la chatte. Caresse la chatte to lingi na ntoyeba est-ce que yo ndengo zana so sambeli zambe penda ayoka ba losambo na yo nzamba okalo sambo na ngama kasi kolekata c'est là oyebi ke batu nyonso ba se transformaka na ba makambo nzambe atiaka kati na bango te oyebi ke donc ba salaka péché moko na yebi te soki ekoki kolimbisama ndeti yo ozaki mobali
okomi mwasi cela veut dire corriger nzambe kendenge okelanga mobali osalaki choix mabe il fallait donc okelanga mwasi sikoto ozo sambela nzambe wana ayoka losango pe a répondre yo te sona bien ça mandolo ba mama nzambe c'est que peut-être no te so ba minena nzambe na vie nanga eleki ebele donc na mama nzambe est-ce qu'on est na teme na mtalinga ko ta mama nzambe na kata makambo nanga po nzambe wa sali nanga lem suyo zo ba grâce pour na tinga na zwango eza pete na ndenge oyo kanisa na tikala ko lukana koma oyo te to pe o nazala kabo parce que osinga nzambe ndeti nini tango sambela na libondi nanga toujours nalinga koyesa nzambe soki opermetaki o nazate o nazali lo so linyango te c'est que bominga mais so na tali ba paramètre à vie nanga ndi na lekeli ba o ekomilanga na vie so nzamba lingenga nazala o nazate mbi na kufa o na risquer mambo ebele o ezake mutu lelo ekomeli aobika te mais nzamba sali ngolu sur 50 personnes moko kaka abimi omoni eloko outi ko répondre eza ndenge moko muyibi asalaka eloko mabe azoyiba mutu mais akobima pe tongo alamuki ayebi kenaki musala aka yibi toute la journée bakangi pe azongi balali lobi pa bimi azo eza ndenge moko donc peut-être eza kika ngolu azo sala yo po azo tikelo temps obongwana o comprendre oyo zalaka mais ozo comprendre okate te c'est archi faux soko lo babon eza lokuta so yo loba to po ngotsa na genre moyibi na vie privée ya mutu c'est hors sujet donc ngai ona ko loba peki na église na bondi la makasi ya na église na loba point ngome makamiki mais toza na découverte excusez toza na kata découverte intitulé ya émission na ngeza découverte donc on to découvrir ka les cachés caresse la chatte mbala liboso oleki na découverte donc balandi ya E-News télévision ba o de fois ba préférer la découverte ba concept ba découvrir qui est caresse la chatte et yone mbala liboso ya mbanga kolba te mbala liboso dans son ba oui yoka to beta masolo mais non pas makambo église na telemela mto alinga kota mama nzambe na makambo boy ponga na bi grandeur nzambe oui kolekani zela nan zela nan d'après yo zela oyo ozali lelo hein tosola nanu kokima ba question na ngate oyo ozali lelo soki ke lelo mokili komi na suka yo okelola na bien mokili komi na suka ndeni ba koma bibe suka mteza so kufi l'histoire ne style pas au kenito e batin oyebi te ke o bino bo sala lelo yango nde ezo manifester basini ya ta de la fe parce que ekomama tant mokili ekokoma na suka bokomona babiloko bo x nde o bino boza kosala ozaki mwasi omikomisi mobali amikomisi mwasi mais ça archi faux oh yo yebi na verset na yo les okuta tant de la fin na comité tant de la fin ezake oye na mokili o vandi ba souffrance na yo ba bisenga na yo so kufi tant de la fin na yo mana ke okufi tant de la fin eza makambo wana te oyo ngoluba namoni on dirait na église na bino ba te ya bino makambo wana te mais caresse la chatte question mususu eza kumata ngai obotamaki mobali siko nini penda et poussa yo penda faire découvrir na balandi ya E-News télévision que on dit mano kotika vie masculin donc au commandement mwana mwasi nalinga koseka mi mpona baliko nanga ba bonheur ezala mama malamu na kopia te na landa te namoni pe eloko ekoki konvie nge pa bato oyo bazalaka lokwanga mpo la majorité ngai na bakamarade nakoli na bango namoni amonaka bavi na ngai nasalaka bato bayebi en gare mais amona bavi na ngai nasalaka na bimi nake na ye na dollar na ye boye bombala ofri nga boye na ye na babilo boye epousse ye akoma lokola nga mais nga na okoma lokola ye te nga mpe na okopie te oyo na oyebi so na mokusi ezake nalingami koloba monene na nzambe nzambe ntango asali mokili ozotelemela tokota makambo ya nzambe mais ozotanga mpe 4 monene na nzambe nayebi so eloko oyo olingo contredit naolinga na komisio mais yo moto oza évangéliste olingo teyanga yo ozotelemela nzambe olingo fongoelanga apokali répondre nenga kodevie question na nga te mama répondre nga te na makasi na question répondre nga ok so na répondre yo ezake na botama boye naza boye oyo eza auparavant ntango na banda okola
maman nga ndo betanga li solo na pusani ba âge 6 ans maman biso amoninga kana zaka plus que féminin de trop abondelaka tokenda ba église tosambelaka tokenda tina ba église ba bikolaka ba yo bakata ko vota ngisela ma bougie répondre nga maman toki mona iso non mais ngo yeba ngati olingo ba grâce la cette fona yebisa autre o beta liso na ngandeni tandis que na betela vérité na ngati dans yo vanda mama na nga mimanga na église on se sengeli amimanga ndeti ba église ni te na tanga ba église ba poani na sa publicité église a mutu mais tant ozolo ba e bongo soki oleka na ba église te za ba mascarade oyeba na leka so lingo yeba nga toki na tendance oyeba okela ngoma manyenge oyeba o matape ngomba na mata makasi na mambane ko sa ba jete so yo zika d'accord répondre nga seconde yasuka to vandi na kokisi 13 ans maman ekomanga na hôpital babino il faut toluka ba grandeur terre ba yebi nzoto ya mutu tokendaki mama emo tokende na campus tokie campus atiso na mama emo tokie na mama emo baconsulte nga bakotisi nga na machine baexamine nga après kobima ya docteur ntonga bilongoli nga na machine aye na nga bapesi nga coton bayesi nga kende obaka coton onanis no olala nango nakotisi yango mpe en profondeur nakei nalali tokomi na temps nakolamuka boye mpo na namuka 9h mama misabenga yaka na ye lakisanga coton na bapesa kio nabimisi coton nayebi eloko ye monaki te nalingi yango na papier tokende nango na hôpital docteur alobi botika ye ezaka phénomène o kaka nzambe asali kaka ndenge bana mosusu babotamaka bamalformation mais ye mpe abotami na ndenge na ye abanzi otalisa mama ya biso bamisusu babotamaka sans pénis sans nis misusu babotamaka aza dame mais aza na pénis te bona misusu babotamaka na 2 sexe mais ye aza na ye normal na ye mais bahormone na ye nyonso eza plus que féminin botika ye nga sikoyo natuni mama mpo nga nazala mwa curieuse nalingaka koyeba tuwa nalinga koyeba tu natuni mama sikoyo papia eloko wana quand on otchaki nga na bobeno balobini po déjà 15 ans nazalaki deya nayebi nanga makambo yegoka mpe deesa découvre na ye ngai nakotala nga na elengi yo mutu découvre to badécouvre kuta na découvre nani badécouvre nga bapanzi nga mbuma yo bakopanza mbuma nde nini yo oza tige mwa mobali wana ndoki tige yo mutu otiaka tige ni pamalaka caresse la peut-être atige ya micro osimbi omena omemela oyeba tikomi mimanga na batige komi na baboudin mimanga na shawarma tozo découvre ok na yo mona docteur alobi nanga non aisi mama yaka mpe na ye toye docteur atuninga banda ozala ndenge mikolo miyebi boye eloko nini ocentra so lamuki na ntongo surtout sozotoka mpo osokolaka bien nayebi nga bien nasokola bien siko ntongo osokolaka wana mona ningabi te so na osokola mosu na ose mipase ndeka moto asokola nikaka ti mona mwa bilo mo boye omona wana bitela mona omimi na nisanga ok ovanda kimeti onana perte nazoka yo ok bengi docteur ici maman ok ça va tike moi bilo na isaki yo yango wana na peut-être maman isanga lobi omoni limbi sanga ndende na mema na begize na mitungisa maki bato mpe babanda kolobelanga naye komona nzondo na bahormone plus que féminin tala eloko biso mpe basi tozala nango so tobimi na ntongo ebimaka biso yango mpe lelo tomoni yango epa na yo donc bahormone no plus que eza féminin sikoyo obotama na serse nini nazolobela naissance na yo obotamaka na sexe nini oui naissance nanga siko eza naza na sexe te comment fait-il nzambe akosala motu na mokili atindi sans sexe wana moni otanga te mposa otanga olinga otuna bongo te wana yo nde moto ozokima question na nga mama zela tosola na mokili twakaka na déjà twaka na genre masculin na genre féminin yango natuni yo obotama na sexe nini bon na yoto explique yo awati na explique yo analphabète c'est quoi na explique yo non très bien ok donc na kati ba analphabète naza kati oyoki naza na kati donc na koloba eza mystère donc eza façon kaka c'est que nzambe epa na yo asalaki règle toloba nayebi te wana mambo ekoma ya lokwa mama babotinga tomona ba mso abotama mapasa mbali bakangama mso abotami liboko ate mais eza na misapi siko yo ndenge oza na balinga kobe
balinganga makasi ko tisiko bolingo makambo wana donc opesa ba sentiment balinganga makasi okutu opportunité ba misu bazo atenga na zwa soki nalandeli bien la plupart ya ba mibalo balingaka il faut bazaka bandoki batakisi po mobali normal akoki kolingo te c'est dimension solo bikake bon omoni ndeka na Congo na biso RDC mimi na Kinshasa ne tolobaka bato balingaka homosexuel bazaka bata science non c'est archi faux oyo oza ko prouver ngona nini naza ko prouver plus que ngamoko na katali kamango eza na ko pe certains pays oza moins sinon na katandako moins sinon ici a chéri si c'est nga si ça té hein OK ce qu'on place mon boye okute na ba fille mon buto mon qui souhaite mon bavandi on bobinga na kisa ba PD bavandi beso bi omoni ba jaro yo linga ba biloko hein na amina o partager na souvent obi moni ba biloko yo luka wana moi sinon sala yo ba spécialiste non pas ba sala on pas ki to bango ye parce que tant on approcher on pousse un peu mais ozandoki ten ils a ba sentiment oui donc c'est là tout solo là na moni ozola d'alliance na yebite ezaka ya kolata na fantaisie ndenge bato nyonso balata et puis ezabe na misapi nyonso te na misapi ba marié soki okoki kolakisa donc yo oza marié to ndeni naza marié nani bena tout solo nanu mobali aya na balaza ndoki te par hasard yo ndoki peut-être koki ma question ngate donc a décidé na penda yé mobali ayé abala mobali oui ayokani idée akelengi okobota pe poinité na iso na mokilika moi son banya sa salama po bota mais c'est là nan felingi lobani poini so ezaki ke muton salama po bota poini babimisa mo adoptif c'est nan aya pe pena na famille na doda pesi ba parents be balié poinité na yelo ba photo ngana phénomène papa maman bandimion poinité bazwi mbongo le msuku yo na famille ta moi smota église pe bakile ba pambolango e bo poinité et salama okoyoka isalama koki ma question na ngade peut-être c'est là toyebi mabala be ya lukuda ezaka nango bazali balatani ba alliance comme si que baza ba marié mais babalana na bango d'influence influence c'est pas ba bali basa bêtise l'influence net nga caresse sa chat na kolinga buzoba te mo mutu mo boye ka oyina ba vie no mo boye ozono lo mo buchinga na libona nga esimba te na mikolo ya na koluka na senga oyina quartier nga otuni grâce à cette babala keto alata ka fantaisie ba so abala mariage en tembe au sali combien des années na mariage on a kokisi 5 ans déjà bon 5 ans na mariage na no boti de ti siko na boti non te na za mwana nga na adopta azali siko yo obi ko za na venger oko wele ko adopter mwana poani il faut bota yo moko te mimi na sala ba faire na sidona mingi na ba faire nga po totala ka kilelo to boité ba affaire bien sûr oyebi ke mwana o boti a kozaka différent na o adopter na ndeni mwana nga na zoe mu beba ebikanga mama na aza mwana na yo te okomisi ye mwana na yo mais en réalité aza mwana na yo te o adopter donc mwana mutu mususu abota yo zui okomisi te répondre ngate 5 ans na mariage benda obolde c'est que wakano kisita peut-être et ça peut noter so benga kisita ils a problème te bon 5 ans mariage benda ça attends mbili ke mo côté olingena na memelo zemi on devrait aller à une télévision je pense que tozo kini na suka c'était caresse la chatte PD hein ndenge bomonaka balobi nanga déjà ngonga tokoki koshite hein un mot de la fin pour na batunyo so balanyo na kata News Télévision puis quelques dédicaces ba onyo so balinga caresse la chatte balinga koyeba maramba caresse la chatte mingi la émission na biso ya News Télévision bo sepela ko découvrir qui est caresse la chatte na kobaka toujours dans lo banabino bo s'abonner bo kota ebele boyeba qui est caresse la chatte ba mbote ebele na ba o balinga nga lisusu na bakisa kalko no ba bonheur bambote belé na bébé na ngai Ousmane tema na ngam koli bende oya na posa longo la ngapo ya côte ya lukuda te ya solo po te on a linga e mingi muto asala karasa chat lelo na vie bon so moni karasa chat a sopé $,
Ousmane. Merci beaucoup, chers fidèles internautes. Je rappelle, c'était Platy, l'intelligence du travail, l'homme de multicolère de la presse. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. C'était Platy, à recevoir qui caresse la chatte. Et ça, ni à Liboso, allez, qu'on a découverte. Mais pour découvrir un deuxième numéro, bye, portez-vous bien. Ciao.